mbote na ba combattant surtout na pesi mbote na mama Madera Koko na tindel bino mbote na pesi mbote na colonel Odombo na pesi mbote na ba combattant ya Changu na pesi mbote munene na capitaine na bango Chai Chapo na tindel yo mbote ya gare kuna na Changu na nyalo balelo boy eloko biso to swani na Félix Tshilombo Tshisekedi eza oyo biso ba combattant to bundi mingi pona ko libérer Congo na biso. Moïse aza criminel abandaki ko bomba ba congolais biso to mandaki ko bunda pona ko longola bato kabila nyonso tout na Moïse balongwa bango nyonso tout to kufi mingi biso ba diaspora to souffrir mingi pona makambo ya Congo. Mais ndenge lelo Félix na Moïse bakomi eloko moko yango pesi biso kanda. Pour Moïse aza assassin na ligne lo balelo boy ba combattant résistant nyonso tout boy okangai soki tokoki kobengana Félix na Moïse te soki tokoki bango te vraiment ko longola bango to bengana bango donc wana vo mettre que police kanambe a continuer na sengi na ba combattant ya résistant nyonso tout Félix aza poison Katumbi aza poison na chef na bango police kanambe baza ba poison biso ba combattant résistant mosusu na tindel bino message oyo soki bokoki Félix te na Soriano te soki bokoki bango te vo mettre que police kanambe a continuer mais na ebike tokolonga kaka ndenge lite bandaki ba musicien to boyela ki bango yango comme lelo skoyo ya Félix Tshilombo tala tokufi mingi sima tata na yo Moïse on aza escroc aza zambien juif ndenge nini akozala na yo pembeni popo mama biso pona yo Félix esili boloba te pona yo esili Félix pona yo esili nde loko na biso tobebani yango wana Moïse aza assassin ya Congo ndenge nini kozala ne pembeni akosi yo apesi yo combien po akosa yo donc Félix on na biso esili ata batu na yo ya IDPS bazoloba buzoba o bapesi biso mbongo kanambe o ngwanda bato nanga ne baka bango te do toza sima ya Congo toza ba combattant résistant ndenge omoni biso wa boy donc yo Félix ndi yango yo na biso tobebani yango wana continue yo na Moïse boki na président na Israël na Congo toboyi bino merci.